Moïse Katou Mataba Tchaki Sosorati drapeau Congo. On a gagné. Répétez ça. Moïse Katou Mataba Tchaki Sosorati drapeau Congo. On a gagné. Il y a posé un Soso Congo. Soso Congo on a gagné. On a gagné. Pardon. D'abord, Yannick Wenge faut comprendre les Congolais ou à lobby. Il est à Zalilo. Yango Monique, balobi mutako bimate Moïse a comme malade pour comprendre que non et loko il a créé la Katanga et il est malade et comme les ndongo et ni temba ko quand même ton côté là ça pourquoi bon occidentaux les européens va comprendre que non Félix Tshisekedi a une démocratie solo pour les même biso américain pour les même biso français. C'est la première fois l'élection sera mis libre. Babomi mutute. C'est la première fois l'élection sera mis ça c'est quoi donc ceux qui va publier président Félix bakolatisa bakuluna bapolo IDPS bakobomanajo wana na ndenge ya mabe. Elle m'a dit soto maele. C'est pour cela que tu as une information là depuis Kala. C'est pour cela que tu as même un président de la République. Tous les candidats qui vont postuler la présidence, pour le moment, ils vont bimater. Ceux qui vont bimata en 2025. En 2024, ils seront dans la carte Kisasa. Ils sont bakasaye. Ils vont manipuler la carte politique. Ils ont droit de quitter le Congo. Bango nyonso faut bazala wana parce que bazali na makanisi ya mabe pona Congo. OK. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien, otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Oyo to sola mambota limbo cannabis boza tellement ébélé oyo botala kabiso partout dans le monde entier botala émission oyo lokuta na politique Yannick Wenge moto atonda na kibonzambe na la sengo ya ko présenter bino émission oyo na mbaka combattant ba politicien na mbaka ba congolais oyo so bazaka na Afrika engele awa tozali na Afrique du Sud précisément na Johannesburg et pas wapi na rapona mbapa ba congolais tozora moins minutes poto sola sur l'actualité et les kaka Namboka Nabiso Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, je suis pour vous, Yemoko le combattant Patinzok. Avec lui, on va parler sur l'actualité, sauf rien à Wande, Toso la Mamamboka, Toso la Rassurgnoso, sauf le côté. Patinzok le combattant, mais Hervé. Ouais, merci, bonne année. Merci beaucoup, bonne année. Vous avez eu madame la émission à Bisso. Ok, merci Yannick Wenge na opportunité pour single sur la chaîne on a Kin France au monde de Mobasolandango pour le moment c'est le meilleur chaîne. Alors balobi ka soko yé na Afrique d'ici le Kin France T c'est quoi Afrique d'ici. Pour Afrique d'ici faut le Kin France. Pour Kin France c'est un des chaînes à munene na kata Afrique d'ici. Chaîne les OPS information. Les OPS makambo. O ba tutu bazolanda même président c'est Zolanda. OK. C'est-à-dire soko le Kin France T c'est-à-dire au koma Kin Afrique d'ici to soko Kin Messina. OK, merci beaucoup tout le monde. Senko endimi que Félix né a gagné tout le monde bala liboso c'est quoi tout le monde a Senko ils ont pour opposition mais le tout le monde Senko endimi que président Fachinde à battre l'élection en 2023 réaction à Nicolas échec à Senko d'abord les échecs bah tu m'appelles Senko échec ils ont diaspora répétez ça bah tu m'appelles Senko échec ils ont diaspora parce que Senko à mon niveau bah diaspora va voter Fachi à 100% moi il va déclarer ça parce que bon occidentaux même bon conservateur bazaki na Europe bango tout ba monaki ba bisi vraiment Senko biso tozaki na ba bureau de vote na ba ambassade nyonso ya Congo est-ce que vote salamaki mais niveau ba congolais baso voter les Fachi en tout cas botika
ba Congolais ba voter Fatima Kas diaspora nde abebisi makambo nyonso na bato ba za tricage de nani Moïse Katumbi na Martin Fayulu ba bi za tricage on dirait tricage mais ça ma qui na niveau ba diaspora Moïse Katumbi ataba chaki soso la ti drapeau Congo anga gagné te répétez ça Moïse Katumbi ataba chaki soso la ti drapeau Congo anga gagné il y a posé na soso Congo soso Congo anga gagné nande nini ya za d'abord Yannick Wenge faut comprendre Congolais za o ya lobby yetaza lelo Congolais bazo zoba bango o baki bazo zoba bango aza Congolais lelo te Congolais comme déjà mature yango tant ozalaki na leader na biso ya révolution Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayebisaki ba occidentaux le peuple congolais ba komi mature baza sous peuple a reconstaté c'est les plus années ya quelque tolakisi ba occidentaux na ba ini ya Congo que peuple congolais a komi vraiment kolinga mboka na ye peuple congolais la kisi ka ko kabal sous Congo na maboka d'étranger te pe na minute au calcul ya ba occidentaux et sili ba comprendre que to bimisi ba carte 9 7 pour babimisaki 9 Mukwenge et 9 Moïse 7 Mukwenge matata ponyo babeta sima mais quand simbi kaka te ba comprendre que non peuple congolais comme immature peuple congolais lingi mboka na ye peuple congolais c'est mieux à voter moi na mboka qu'étranger peuple congolais lingango lisusu te. OK, na minute ko to mona ki Moïse Katumbi azaki na gouverner pendant bantebele lelo to moni ndire moi réputation ko aussi là tant a postulé kana présence à Congo. Conseil no ko pesa Moïse Katumbi. Saka tika na e mamba politique. Katumbi conseil na ko pesa ye soka lingi kombo na e résister moi mukie. Aleka na TV aloba ke Facha gagner ba élection. Eloko ya koki ko sala. Pas luka pe na vie na ye. Penda zawana ibaka obimaka Congo te. Te alinga bimabi ezo kanzo to bien te Jean-Pierre Bembaza na mbachi wana. Ya lobi akola kisabatu ke ya sa populaire. Obimandeni etchani kisenge na banda okima. Tango kabla na 2011 kisenge na kimagite. Bon mababo yeb mapwani. Faka bake baswe nzoto eza bien te. Non, Yannick Wenge tika na expliquer ba opinion na bato balanda na kindi. Expliquer bango ba otala. Le problème il y a Moïse Katumbi assemblée bazalaki na posa te bakende élection calcul na bango bayebaki ke non Facha ko sesa ne ba élection te ezaka ke parce que bayebi ke ba président nyonso africain ko sesa élection za ka volonté na bango te ba pushaka bango na ba occidentaux na ba européens mais c'est la première fois un africain premier mandat a mis deuxième mandat a mis Congo na élection et tu n'as jamais ko salama. C'est pour cela yango moni ba Moïse Katumbi ba calcul na bango ebebaki ba calcul ya Moïse Katumbi ebebaki à partir eloko wana nde ozomona tellement bazaki na boule élection te ba calcul eko changer bango siko ba bazaki na boule ke notre okene na dialogue ba ozala populaire ba créer insécurité désordre occidentaux ba tona ba belela ka ba dialogue ba ya ba fansa ba ba kabola gâteau. OK. Fachi c'est la première fois en Afrique l'élection Salamandé Salami na Congo. Ba mystique moyen ko tricher l'élection. Exacté. Ba bitel de vote sur le sommet la machine wana. Eza nanga. OK. Nanga valungwa ba machine ya chaki déjà pesa ki bata PPRD. OK. Bango na boule na bango ke ipolitique namba ko zonga. OK. Ndesi ba triple ki élection ba zuba machine ba cheche na bandako ba panti ango. Au cas où ipolitique ko tia mutu ba obimisa nini majorité qui a gagné l'élection. Alors nanga tellement peut ozala qui n'a papa na biso Kadima très intelligent Kadima il compare bango sans effet. Sans effet. Azu machine o ya nanga na ya Kadima. Ils différent. OK. Au moins que nanga ils na caché mususu ya nanga pesa ya Kadima caché mususu ya. Alors tant ba sali ba couple na bango ekufi. Alors tellement ba occidentaux baza triger na mutema mabe balingi Congo ezala na pété parce que bayebi ke pe ya Congo benzine belé na monde ko kangama ko yoko installer na Congo. Alors bango fo baluka ka Congo ezala na ba problème. C'est pour cela moi qui Mukwenge ben avant chaki déjà poids. Faut que Dieu ngazo linga bima. Problème ezali ni ba bengi si bango ba sala bloc moko boye ke bloc wana tango ba ko sala yango ba déclarer victoire na bango ba ko déclarer ngo la 200 sens na bango ezali na liboso ba koya na système ya M23
nelongi mususu ba créer M23 nelongi mususu oyoka et comme que non M23 lobi non tozo déclarer pouvoir ya Moïse Katumbi tozo déclarer pouvoir ya Mukwege nde basalaka na 2011 tango Etienne Tshisekedi a perdre pouvoir na ye M23 lobi non soki tozo evanike ba loi boy tozo vanike pour na IDPS pour ba yibi pouvoir na biso mbalamo IDPS aboya bi toza lien na M23 te. Alors, Batouana Balukaka toujours robe ni bakola tsana M23 Congolais nyabi mamutu peut pesa bango pas ok non au moins que Gagama lobeza suma ma Rwandais te comme makambo ba Congolais bango bazo déclarer que ba yibi bango victoire na bango na 2023 nde balingi ba ke rosala ba corps na bango liban est tellement biso toi maele c'est pour cela que tu as donné des formations na bango depuis kala c'est pour cela que tu sais que même Aner na président de la République tous les candidats qui vont postuler la présidence, pour le moment, ils vont bimater. Ceux qui vont bimata en 2025. En 2024, ils vont la carte Kisasa. Ils vont bakasaye. Ils vont manipuler la carte politique. Ils ont droit de quitter le Congo. Bango nyonso faut bazala wana parce que bazali na makanisi ya mabe pour na Congo. OK. Yango Monique, balobi mutako bimate Moïse a comme malade pour comprendre que non et loko yali na créé na Katanga et il est malheur et comme les ndongo et ni temba ko kangem to côté la sate. Pourquoi bon occidentaux les européens va comprendre que non Félix Tshisekedi a une démocratie solo pour les même biso américain. OK. Pour les même biso français. C'est la première fois l'élection sera mis libre. Babomi mutute. C'est la première fois l'élection sera mis sans problème. C'est quoi donc ceux qui va publier président Félix bakulatisa bakuluna bapolo IDPS bakubo manager wana na ndenge mabeti nazo kaneti élection ba publier lobby déjà dimanche par lobby maramba bon. Mais yaniki wenge soko moni déjà secret mo bozo sala kuko bimina poisa c'est que ça ni l'essence sous secrétaire les sous secrétaire les sous secrétaire ça dit malheureusement l'état a rosala target na bateau bolati ba polo IDPS. OK. Parce que ebele bozo de balobaka kenon longi ya Jésus boko lata masque pour boko sakaba. Alors ebele ba koya na longi ya ebele ba koya na longi ya Félix pour ba créer des ordres. Et pourtant tous ça bango maele. Tous ça bango vraiment maele lisu likola lisu. Toza na bango maele yaniki wenge mutako sala buzoba azalité. Yango moni tangu kala cop na bango reversé. Na tangu ka Moïse a moni que une grande part ya bakatange. Babandi ko boya na bango makama Moïse. Parce que conscience bandi ko sala bakatange. Conscience bandi ko zonga bakatange. Ba on comprendre que nous sommes des Congolais de père et de mère. Comment to bon mabande ko na biso pour na un étranger moko maman na za zambien, papa na un juif. Parce que mes preuves ezali ye moko azoloba. Poto comme na niveau oyo lelo Moïse nga comme ça bakatange que na niveau ko bomaka batu, il faut pas la malade. Il faut pas la batama boma. Ça dit biso tozo boma bande qu'on a biso le père et de mère pour ko battre la étranger. Alors et là qu'on a bakatangé ba bon nazo mettre ngana ba généraux belé katangé ba généraux belé bozo sala ba réunion par-ci par-là na ba généraux rwandais M23 ba papa ba fan déjà la kata Congo na ba Ruberwa na ba Moïse Nyake to sala ba information na bino tout mais boye ba kamuta ko bima Congo azana été muta ko bima Congo azate sala ba généraux to ko kanga bango lo ba ministre o ba et sala ba ministre o ba sala ki na pouvoir pour le moment tant pouvoir na bango so ko ya muta ko bima zate pour fa sala ba ministre belé sur la Moïse. Bango basaka un espoir na bango ya Raïs Kabila. Pour Raïs Kabila ne maman na bango lobi so moni mwana soso. Azo chama kelele c'est que maman na yaza na. Maman na ina ni police kana Kabila. Ne Kabila mtazo pusher ba bango. Basala ba désordre. Mais tant que biso toza vigilant. Et bon 4 matin to la mukaba mona ka Kabila mukama te. Pour yena za producteur na bango. Kabila na za producteur ya ba Moïse, producteur ya ba il y a Mukwege as sponsor il y a M23 Kabila azana ba généraux nyonso ya Congo azo proposer bango ba mbongo pour ba créer coup d'état ndebozo ba que l'homme silence aloba kata sala très malin na vie faut répétez ça na vie na yo faut fanda na mutoyo azoloba
kena muto bakate muto bakata za très malin bomoni nenga azobeta pion Kabila azobeta pion azobeta 9 azobeta 7 siko na sima na bango ebisi Moïse tango raconte basalaki na Katanga babino bakatange ba se construire ils sont pas des Katangais sont des étrangers groupe moko boy alors Kabila za la mbongo Moïse za la mbongo ba robi ko tchasko mbongo ba paquet pas ba généraux que paquet angoyo Luka nombre ba militaire tout ça la coup d'état parce que bango espoir na bango ezaka que non faut pas ça la fatigue coup d'état mais tellement à niveau ya politique Félix à l'équipe bango na la politique nde omoni place ba calculi na bango ezobeba parce que eloko nyoso bazo sala peuple si infiltré bango yango na bisa ki bango soki bino bo infiltraki biso peuple po bo barabiso biso peuple to infiltré bino pour le moment boza le côté à ça la soupa peuple. Voilà, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup le vieux Firenze le Salé. Le vieux Firenze le Salé dans Lausanne. Ba bonne année na yo na famille année o ezala année na ya bénédiction ezala année o nzambe akofongola ba porte pour na yo bande ko nyonso bolanda biso na kin France ba bonne année na bino. Voilà. Parti encore message ezani ni potokomo qui est déjà en souka la bande ko bazo ki baku batali biso na carte émission message au ces années. Alors message ezaka ya souka ka ko sa peuple congolais tous à la peuple moko uni. Alors et là, on a relevé que tous à la uni parce que le peuple congolais et ça là qui ici déjà là-bas occidentaux que non, nous le peuple congolais sommes comme déjà unis parce que c'est la première fois que mon président Kobeta ba pourcentage belé dans la province nyonso et lingi ko la qui ça déjà que non peuple congolais comme peuple mature. Peuple congolais a peuple sous ya Kosovo a été. Peuple congolais a sous peuple théo na roté la bino courant et électricité. Peuple congolais a peuple au terre rebi sa bango ke bana vita balela, bana mazembe balela, aza sous peuple wana te. Aza peuple o Etienne Tshisekedi a ebisa ki ba occidentaux. Peuple wana komi mature. Tango akoko sabiso eza lisusu te. O e komi tango ya Congo. Ndeto mona Chine tongama na 20 ans. OK. Tout le monde Angola après guerre na bango 10 ans, 15 ans. Pourquoi pas Congo? Pourquoi pas Congo? Pourquoi pas Congo? Biso tout ça Taliban dans au comité en Congo. Ouais, comité en Congo 2024 ça ta facha so tonga ba immeuble le quoi mayebo. Peuple azo misala o ya kana kite parce que ayeko comprendre o lena sala na ba politicien c'est mena sala na peuple. Amoni ba pre o ya sali tango ba sala ka ba campagne na bango ya 2018 fatia tamola ba province belete ba kende ko sala ba na bango ba benga ka Genève tango Genève aye ba ke ba kora Kenya fatia imbala moko Afrique du Sud la tamola mi na ba diaspora akiti Kisasa mais c'est la première fois Félix akela ba côté mususu na na mona te la vie atamboli partout atali bolingo na peuple soka zalaki mutama alingaka lela Félix alelaki na kati ya motema aleli ma miso etani mwana mobali na kati ya motema alobi natikala komona succès ya boye te c'est la première fois président en Afrique azala na succès ya boye na peuple na ye partout azoleka azosala baplain na baplain même na baile esika bavote eza bapourcentage ya des cas. Et c'est qu'il faut comprendre que non, il faudra travailler ce qu'on a jeunesse congolais. 2024, ils ont né à Yannick Wengena Kin France et que de Liboso. Merci. On est fatigué à couper ça. Peuple congolais, bah misala, bah avantage belé. Même ambassadeur Nabso Papa Fidel Mouladja, merci pena oyo sali pona couper ça sous Fati deuxième mandat. Merci pe sous Naron Ilunga pona deuxième mandat pour pesi Fati. Merci la diaspora nyonso bana France. Bana Canada, bana États-Unis, Afrique du Sud, 100% Fatih Béton. Et si gagnons ce Bozali, Nzambe, Azara Nabino. Merci beaucoup, combattant Patin Zoro. Mais Hervé, I wish you all the best dans 2024. Ouais, Babo Nane Nabino, Penelon, Masque, Eric Djenga, Babo Nane Nabino. Merci beaucoup. Na famille, na yo, na maman, Babo Nane Nabino. Yopé, nous sommes arrivés au 2024 et puis ça me l'a eu. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. S'abonner parce que 2024, les années, il y a qu'une France Télévision. Au Maliboso, t'as l'émission, s'abonner, aimer, partager aux agriculteurs, au Makasi, il y a une émission tellement merci beaucoup Nakertis, merci beaucoup Nama Bobila Dawa Babi Junior les combattants Yende Makambu Babi Mikolo 2024 Pesa Makambu Ozo Makambu autant émission Baliboso place à commis s'abonner cliquer wana aimer partager le bande mususu en tout cas et aussi ma petite ma merveille Mbo ma bota mabino mo bota mabino boza malamu 2024 za année succès année bénédiction tirete kimia et umela o ma bota mabino Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien
autant la émission bien King France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nazata na posa na mona mastano mo bosala na émission trop bien Yannick Wenge nazala Yannick Wenge yonde makambo King France Télévision nde makambo mosala nde makambo